Yanzawa c'est bien belle. C'est belle pe moi ba like pourtant même ça ziza au sentiment ba lo leso ya basiko moi ba lo seke wana basi de moi si akobuka buka nzoto lokwa biscuit voilà c'est kana pa na tanga be lo langolo fita o non yebisa yo kuna be bakangi Serge c'est la Dacosta Macambo. Dacosta là ta casquette à Patrick. Voilà. Donc Patrick n'est mbolo il est d'accord Patrick. Colombo mbolo. Tandis que héritier du trône c'est Patrick. Voilà. Patrick a il y a quoi aborder moi cité. Voilà. Après si Dacosta passe. Dacosta ça dit non la fille il faut un test. Voilà. Est-ce qu'il a bon lungo un test? Jamais. Patrick t'aimes pas yébi ma bolungo te accepter oui je suis d'accord ça va test. Test le bosso qui n'est pas la bango. Maman na yo la bango la vie na yo. Ya rofinga. Ah, voilà test. Patrick pas au calme mais c'est maintenant pas non non, na c'est pas vraiment un film film vraiment ça vraiment kimia douce. Oh, ça dit vraiment au loba. Oh, quand vraiment ma loba. Donc kimia donc maman Belleville la patronne. Merci vraiment na film la tactif. Merci vraiment Nzamba Pambolo na bois que le flair. Et total sur ce tableau Serge Okuta na papa la boîte ya bimisi boso Serge est-ce que yo za mona muke panga la tinda yo il faut appeler sa papa là $250 pour que le foot va nyonga bazami tuka voilà ba ba c'est la sous maman Belleville pas Nicolas pas biloko ezali ezali maman oloba ezali voilà oma mutu mo za loko te ba vivre na trafic fiancé batou ba français nazana boy nazana bana yo za de loko te azala ka obi esengi singa lomo lobi wana Obine qui est bana ba français on a komekate pas question de français ici tozolo balingala voilà coupé tissu beauté tissu moi la maman tape dans le côté là ozamo naza mama no na mama nini voilà mwana moko bota na mama mibale ozana mama no na mwana bota na mama moko ya na négligé fois même coûte na cousin ya Patrick voilà pona yo on dit que loko histoire maman Belleville zo sala ba mama belé bazana bana babota bazana bana babota asali papa voilà asali Belleville loki na yo futa la bino ndako c'est la bino Viviane Leli abi Belleville sala nini otali ata bolamo mukio Belleville c'est la biso a futa la biso ingratitude a laisser biso vo même na kolata na biso za Belleville bino mami kolo mais mutozo zo bino en charge na matiti nyonso na il faut que le bayango maman Belleville sala musala ndenge makona ba pasteur po ba pasteur pe ba terre biso ba panza ka sango lelo pe maman Belleville panza sango te abatu à travers ba film na ye à travers ba écriture na ye mais ezana avant moko ezala wana yaka toujours ko critiquer ko finga maman Belleville au lieu to sala musala muto to partager ka maloba biaka so polingo loba ngelo mona koloba moi so babuka mimi na fitsi moi so moyibi daju batanda vraiment liputa bazoi vraiment liputa pateka bazoi na simakita matanga moi so babuka minu moi so salite est-ce que ngai tina vandi voilà nga mukolo moko te na kovanda na kiti voilà na benga sila makolo soso nga mukongo ta ova na kiti na finga sila makolo soso na kolo bateke sila atai mabeli ko munene libumu makolo mikie okosa nini olo bande nini na ko yete ke lo basila za likolo munene libumu azali ko munene libumu kodo ta ya primis primis renversé primis pena ko renversé na ko vanda teke na lo basila lesbienne mais boy la nga soirée na kolo mukomote ke sila bimaka na bana mikie wana bango bazo fabriquer
ozomona nakombeta ngo te ke si na bimana bana mikie soki natali Jerry Spear ozomona ntango Belva azotanga sila aza na boulevard nakoya oloba ngo te eza na sens ata moke te nakoya ovanda ngo te na bakesi banana mambolobi na comprendre te songa na comprendre te nazomona ko ozoloba kaka banana mamboloba na comprendre makambo na oloba te to nazo comprendre mais nalobi nga na kovanda na TV te nafinga sila aza tai mabe liko monene libumu makolo mikie jamais ok ozomona nga na kovanda na TV te ke naloba sila aza lesbienne tandis que soirée zaza ozomona na sila bimaka na bana mikie so tomoni Jerry Spear ozomona Belva azotanga sila aza na boulevard mokomo te nakoya oloba ngo na TV ke sila bana obima na papa ya biso ya musicien nakoya oloba ngo te ke sila bana obima na ya posi nakoya oloba ngo na TV te c'est impossible ozomona nakoya oloba ngo te ke sila na eza bongo email ya banda kozwa ye nakoya oloba ngo na TV te éviter bakombo biaka natangi koma naotalisa bato ke nayebi oyebi moko oya na ona TVT ok ozomona so natali email alias mobile ya bato ya BBC Nzongo sikoyo nakoya oloba ngo te ke email alias pa asala sila moleka nzulama jamais ozomona dala kokomana baniveau wana te maintenant sikoyo naotala mama abuka na minu oyo mwasi oyo esanse mwasi oyo alingaka bana mikie mwana moke lokwa teka ye kobota te kati oyo na TV po finga Belleville voilà oyo na TV po traiter Belleville lesbienne tandis que bino kuna ku basoirée baza balinda baza bamishu baza bato baza ebele ozomona na yo oyo na TV po yo vanda finga Belleville lesbienne mama faites attention ofinga oyo na TV po finga Belleville sila aza mosantu sila na peshanga bazaka na relation nini mpe botikosala biloko likambo bianke eza te eza likambo personnalité ntango yozolingo toujours personnalité sila aza mosantu auta lola nde akweya jamais auta lola koya te auta lola te babota eka na mwasi te babota Belleville okoya eya nango sila azalaka na relation nini na peshanga sila azalaka na barelation nini na bato misusu sila nde atya mwasi mosapi te obotika babilo mosu ya baignorance bolinga bosala ko sila aza mosantu to nini so yebi te ozwaka ta ya kofinga sila ata asalaki ndumba na boulevard wana mpo topiaka ye respect bopiaka ye respect na famille bota dasi tovanda tofinga ye est-ce que nga mana naza bona ko basila a lesbienne non moni na famille biso toza bola famille libota bako kofinga ye te eza nde bakuluna oyo ye azalaka na bango bango bazofinga la patrona ntango bazofinga la patrona mama Belleville yango moni ke famille libota bakosepela te na bito sozo comprendre biso sozomona Bianca akomi na niveau ya kosilika parce que amoni ke ezoleka non la fille a question leki si azomi mona c'est comme ça on dirait yenda komi aza na monopole ya koloba bato misusu ba te mama biso tabanga mutaza te voilà loba samika dala c'est le mot boye ce qui est mususu na simba na simbi na tiekal ya pona bela ngaso pona bela te obi bato misusu dipile na oyebiso ngaso na ye bato babenga na telefone voilà ngaso na binga ya bato babenga na telefone ozomona siko na otala munoko solo mwasa ya fifi ovana kiti po finga Belleville est-ce que via mobile lo tala rétroviseur via mobile nao to vina yo moko tala rétroviseur vina yo okalikila vino otanga nombre bato bazwa na monde otanga mamisapi tokenda na baprésident avant toya na banani avant toya na baterre ntango olinga bokofinga mutu bomitala bino moko bosala ndenge nini
niveau ya sika pourquoi bango bazosala eloko ezalaka te ozo comprendre bazosala ezala bato na bango bazofanda comment bino bozolinga kotika bato ya bongo basalaka mpo bango bazosango peut-être na telefone na bango ozo parvenir kokonoya kofinga mutu ekeke soit mama Bellevue aza na bana na ye mwana mosusu akoka shoki te biloko bato ka babianka Bianca akoka ngo te face à répondre bango voilà parce que Bianca répondre bango so bazongi ba fingi lisusu toya OK n'était chose comprendre voilà voilà et ça évolue et maman Bellevue a sala mokili nini dipine te ba sala nini na lobi maman Bellevue dans oya penza kotanga muto atanga classe muto atanga classe wa leka na ba classe akoma wa leka na atanga classe ba osala biloko ba osala te voilà tamso solo leka na ba de l'école te ba osala oui pas muto atanga osala biloko ba osala te nemso solo pas parce que tango yozo fanda zo ko finga mutu Nelson solo ma Bellevue abobaso nzambe muto osala ma Bellevue loko azate o ba lo bana munoko ba lo bana na munoko baza so baza basi mibali basi mane mutu na nzoto ya scène combo scénique toya jamais kolobela combo na ye non na ye parce que si les a combo ya scène et puis bah si la paix basé belé ata kutu tolobaka na yesi la yango eza combo ya scène mais pourquoi maman Bellevue ba kota katina combo na ye Belinda Kane ngapela lobi si la bisalu oui ngala ofa ta finga si la bisalu taille ma belle kolo munene na se muke jamais makolo kwa soso au grand jamais na koko man ba finga eso comment ni Bianca a comme la ouais ozo lesa mwana poso na fufu elala mwana 3 ans ozolia ama kobela kwa shiti kwa shako mwana kobela ya sono bien natoma bandana mwana poso mwana azolia poso na fufu elala eboti mai ya solo mais asa mutema mabe chrétien Bellevue les bien tandis que si la emoko muta bisapi makasi Voilà mbote na baye banso bozwi libaku ya kolanda biso na etandoike et tuluku ya bato ba otala biso matondo mingi tokotaka na etandoike to betaka ekuke te pardon mais boyambaka biso na bomesa no nyonso est avec Osamigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité nous oblige à faire des analyses, actualité et benga biso recadrage toujours. Et shalom, 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 famille Libota, tous allons focus. Na film na biso le tartif. Ma commis à maman Bellevue et la kisakake. Ayaka kola kisabiso bilambate. Ayaka parce que côté ya ko édifier. Parce que maman Bellevue faut qu'on se le dise. Oh salamo qu'on a ba pasteur parce que oh te ya biso nanzela ya ba film na ye to landa film na biso le tartif. Na Bellevue TV to bossa na pété Candy Star ezali wana ba film ya kitoko ezali kuna to landaka yango pe et un grand merci à Tata Nzakomba to lala to lamuka e yo bengolu na ye soki o lali o lamuki
kumisaka nzambe yende mopesi na pema sala makambo ndenge to oyokana na ye mais c'est sincère condoléance à tonton Yamse Yambe bolanga la bolele kemi auti ko perdre wazalaki motuya pona ye azaki être cher na ye maman Micheline Yambe que ton âme repose en paix molimo na ye pe manakimia famille Libota Mobimba to consoler tonton Yamse Yambe malgré ete tatanza commandé à consola kamitema o ezoki mais soki obengi ye na nzela ya singa ekozala vraiment malamu programme na salamité ce que salami na koya toujours na etandoike ko communiquer bino nyonso. Un grand merci à mon boss Igetingi depuis États-Unis bambote na yo et ya Willy Moucheni 00243 le véritable et l'unique code mondial et pourquoi pas aussi mon avocat de sur maître Christian Bassonsi la qualité de choix sous que lingo za ba periki ya boye obengi kaka na numéro ya Samigra amba au revoir mobimba et lelo famille Libota biso vraiment tozaka na bafinga te mais bino tango boyaka kofinga maman Bellevie elakisaka éducation ya autorité morale na bino boyaka ko défendre lelo nazali ngai moko te na loboko na ngai ya mobali nazali na Bianca Zanga mwana suka famille Libota et na loboko na ngai ya mwasi nazali na Dipine ba charge artiste monene ya mboka na biso. Un grand merci à Dadju na sima ya bilili pourquoi pas na Anthony Mofasa et na Olga mwasi ya mwindu wa bikala mingi pete boromo na ye na etando Ikea oya toujours parce que maman Bellevie balinga ke naturellement nde batu bayaka ko défendre ye toko beta lisolo ya film les tartifs et toko kota na actualité po ete actualité e benga biso Dadju sokozali loba moko na ngai fungolela ngai etando Ikea na ngai et maboko pona maman Bellevie Kanzi la poutine de comme la biso ba film sala musala moko na ba pasteur ba pandisango ya nzambe yepe panzango na nzela ya ba film na ye et Bianca Zanga boni santé boni makambo nyonso Leza eyimba ya solo wana leza plateau eza kolinga D'abord, merci à mon autorité morale Bellevue Télévision, voilà. Famille Libota Mobimba, donc on va plutôt soutenir toujours la patronne parce que Azan a posé un bon on a dit sauter beaucoup plus si Azan a posé un soutien total à faire film. Pour ce total est déjà filmé et il faut que banana na si na barolia baromela. Voilà. Et cette totalité sur banana barola tandenge ni. Vraiment merci beaucoup na Famille Libota Mobimba vraiment tout que vous consommez film biso le tartif. Wana lelo 11e épisode et kokota yo lingo mona ne ba kanga da costa le kutate voilà pour rater film. Un grand merci à Dongo Nzamba Versa, merci à Odette Lesa maman la Leslie et pourquoi pas mes filles ça monter ma papi Niki Lesa. Merci à toi Irène Kialuta et monter ma bata Richard. Merci à Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, agence Ezamoko, Ada Jolubanza de Turquie Luanda, Turquie Paris et Rose Minga Zawana, maman la grande H, maman Sakina et pourquoi pas maman Mamita Dina et la maman chérie à moi aussi. Merci na maman José Lusadisu. Maman José. Voilà, maman José Lusadisu aussi. Maman José. Le roi célèbre Christian Ngoma. Merci na moko Samiga, merci na Dipine pour le plateau moko et na Simabili des Adadju. Merci na Anthony, merci na Fanny, Otozani Awasi. Olga plutôt. Otozani vraiment Awa donc et ma question est bien. Voilà. Merci beaucoup Dipine, artiste monene na biso. Bonne santé na baxelo aussi sous maman sécurité. Boni barambutu ekende et bambote na yo potokota na biso na biso. Merci vraiment. Vraiment nazolo bakara ke famille Libota Mobimba en tout cas tout ça la musala famille Libota tolingana déjà. Voilà. Vraiment tous les fans vont s'abonner na Bellevue TV. Botala mingi film na biso le 11e épisode. Voilà. Botala bozala décider les actifs. Bozala vraiment décider vraiment. Bon wana ki ça faut bocha 2 giga au la film qui toko au taille si le soli au bandé à 1000 fois et ça les côté. Donc voilà.
Merci beaucoup, Lingara Bisso. Et bien qu'à na yeno ne pas na yo film les tartifs. Tout le monde a misala. Il y a les tartifs d'Acosta et Bimana Poissa. Et bah tu vas consommer en gros moi commentaire. Voilà. D'abord tableau on a CPL non il y a président Gesho ndenge atalisi ba maman ni le kuta ya d'Acosta envers Kenny. Ozomona parce que Kenny là ça continue à bolinga d'Acosta. Makaba ekutu ko bikisa ye donc pas ekutu ko ba président Gesho ne ba poste la d'Acosta makamba. D'Acosta là ta casquette à Patrick. Voilà. Donc atia Patrick ne mbolo yenda ko ma Patrick. Colombo mbolo. Ozomona tandis que héritier du trône c'est Patrick. Voilà. Ozomona Patrick azana quand il y a pas abordé moi cité. Voilà. Après si d'Acosta passe. D'Acosta ça dit non la fille elle dit faut à ça un test. Voilà. Est-ce qu'il a bolingo va ça un test? Jamais. Patrick tellement pas yebi ma bolingo te accepter oui je suis d'accord ça un test. Test elle bosso qui n'est pas la bango. Maman na yo la bango la fille na yo. Ya rofinga. Voilà test. Patrick parce que calme c'est maintenant pas non maman tomber. Non, na c'est pas vraiment un film film vraiment ça vraiment kimia douce. Au senti vraiment muto loba. Au quand vraiment loba. Donc kimia donc maman belle vie la patronne. Merci vraiment na film la tactif. Merci vraiment Nzamba Pambolo na bois que le flair. Et total sous tableau parce que Yanza wa c'est bien belle. C'est bien belle. Moi ba like pourtant avec ça ziza au sentiment ba lo leso ya basiko moi ba lo seke wana basi de moi si akobuka buka nzoto lokwa biscuit voilà c'est kana pa na tanga be lo langolo fita o non yebisa yo kuna be bakangi Serge Okuta na papa la boîte ya bimisi bosolo Serge est-ce que yo ça mona buke ponga la tinda yo il faut appeler sa papa là $250 pour que le foot va nyonga bazani tuka voilà ba ba c'est la sous maman belle vie pas si kola pas biloko ezali ezali maman oloba ezali voilà oma mutu mo ça le côté ba vivre na trafic c'est bateau ba français nazana boy nazana bana yo ça de l'autre côté azala ka obi esengi singa lomo lobi wana mutaze le côté asali faire voir l'accent na bateau ke ayi eloko voilà ani oluwe mutuka bateau jamais au classisme Colombo côté voilà libanda ozomona donc on betela motolo to ke comme ça mon honorable na la casquette ya famille na bango jamais comme moi na papa mboso voilà jamais voilà ozomona yango loko eboma d'Acosta yango wana yango loko ailleurs ba français mato pa bine keba baksana lelo awa mato pa bine kieba na ba français wana akomekate pas question de français ici tozolo balingala voilà coupé tissu beauté tissu moi la baba tape dans l'autre côté là ozamo naza mama no na mama nini mwana moko botama na mama mibale oza na mama no ngana mwana botamaka na mama moko na néglige fois même coûte na cousin ya Patrick voilà pona yo obi ke loko histoire mama belle fille ozosala ba mama ebele baza na bana babota akosa mobali ke mwana moko mais wangani mama na ye voilà baza na omona ba mama bakoza ta ba mama roza 4 papa roza 4 mais mwana moko histoire za vrai ezali mokolo libandi ya solo baba babima ebele papa babima misato ezalaki siko faute ya mama to ya papa toyeba te ya bui ozomona otalisa bato
combien mokili eza mabe. Ok. Combien muta kokoma kana motema ni kundu muta sala eloko te mais ayini yo kaka. Voilà. Ozomona tala eloko Dino asali papa le. Asali belle-fille. Eloko na yo futela bino ndako. Ah, c'est la bino nyonso. Viviane Leli abi Belva sala nini otali ata bolamo mukio Belva sala biso te afutela biso ingratitude aolesa biso vo même na kolata na biso za belle vie bino mami kolo mais mutozo bino en charge na matiti nyonso na bilamba kolata mais comment font ndima mobondima mutwana. Mais bon, ah non, c'est pas possible. Mais bon, tu es comme Alice dans la oh, non. 11e épisode de cours. Voilà, balanda yango. À 16h. Voilà, 16h30. 16h30, voilà. Voilà. Et le lot, il faut que le bayango, maman Belle-Vie, oh, sala ndenge makona ba pasteur, po ba pasteur pe ba terre biso, ba panza ka sango. Le lot pe maman Belle-Vie, oh, panza sango, oh, te abatu. À travers ba film naie, à travers ba écriture naie. Mais eza na vraiment que ezala wana yaka toujours ko critiquer ko finga maman Belle-Vie au lieu to sala mosala muto akota tina vie privée ya maman Belle-Vie oh est important ce qui est important amener le film. Venez avec vos écritures. Boya na makomi na bino oye la kisake boza force parce que concurrence est à loyale. Et heureusement aussi, malheureusement pardon, maman Belle-Vie a na concurrente a dipine après to partager comme maloba biaka sopol ngoloba. Moi so babuka mino finsi. Moi so moyibi. Daju voilà. Batanda vraiment liputa bazoi vraiment liputa pateka. Oh bazoi na simakita matanga. Moi so babuka mino. Moi so a salité. Est-ce que ngai tina vandi boye? Voilà. Nga mukolo moko te na kovanda na kiti. Voilà. Na benga sila makolo soso. Nga mukomo ta kovanda na kiti na finga sila makolo soso. Na kolo bateke sila ata imabeli ko munene libumu makolo mikie. Okosa nini? Olo bande nini? Na ko yete ke lo basila za likolo munene libumu. Aza likolo munene libumu kodo. Ta ya primis. Primis renversé. Primis il peut encore y renverser. Na ko vanda te ke na lo basila lesbienne. Mais bon il a nga soirée. Na kolo mukomote ke sila bimaka na bana mikie. Wana bango bazo fabriquer. Ozomona na kombeta mote ke sila bimaka na bana mikie. Mais soki na tali Jerry Spear. Ozomona tango Belva zo tanga sila za na boulevard na koyo lo bango te. Ils ont un sens à ta mouquette, la première fois dans votre bagage. Banana mambolobi. Non, comprendre te. Songa na comprendre te. Na zo mona ko zo lo bakaka. Banana mambolo ba. On peut comprendre comme lo baté. To na zo comprendre. Mais na na comprendre na TVT na finga sila za taille mabe. Ni comme nene li bomu makolomiki jamais. OK. Ozomona, ngana comprendre na TVT ke na ba sila za lesbienne tandis que soirée za za. Ozomona na sila bimana ba miki soto moni Jerry Spear. Ozomona Belva zotanga sila za na boulevard. Mukomote na koyo lo na TV ke sila bana bimana na papa ya biso musicien. Na koyo lo bangote ke sila bana bimana ya posi. Oyo lo ba. Na koyo lo na TVT, c'est impossible. Ozomona na koyo lo bangote ke sila ne za bongo email ba ndoko zwai na koyo lo na TVT faut éviter ba kombo biaka na tangi koma na otali sa ba na yebi oyebi moko oya na TVT. OK. Ozomona so natali email alias mobile ya batu ya BBC Nzongo. Suko na koyo lo bangote ke email alias pa sala mo sila mo le kanzula ma jamais. Ozomona dans la kokoma na ba niveau wana te. Maintenant ce qu'on entend la maman abuka na minu. Oyo moi so est censé. Moi so alingaka bana mikie moi mkilo kwa teka. Yoko bota tekati. Oya na TV pour finir Belle-Vie. Voilà. Oya na TV pour traiter Belle-Vie les ibé tandis que bino kuna ku ba soirée zibaza, ba linda baza, ba michou baza, ba belé. Ozomona. Mais yo na TV pour yo vendre finir Belle-Vie les ibé maman. Faites attention Oh, au finir, oya na TV pour finir Belle-Vie si la za mo santu.
si nanga peshanga bazaka na relation ni oh mais bon tu comme ça ba biloko likamba Bianca eza likamba personnalité tant que on lingo toujours personnalité si naza mo santu auta lola ndakoya jamais auta lola koya te auta lola te ba kota kana moi c'était ba kota belle fille oh ya nango si nazaka na relation ni na peshanga si nazaka na ba relation ni na batu misusu voilà si naza tcha moi si musapite on va dire que l'homme soit ignorance bon nga bosala ko si la femme sent tout toni so habite aux orateurs au finga si la ta sala qui nous la boulevard voilà pour ton pia ka respect mon père a respect la famille bota d'asso vendre to finga est-ce que nga mana za bana ko basi la lesbienne non moni na famille biso to za bo famille bota ba ko finga été eza de ba kuluna oyo azaka na bango voilà bango bazo finga la patrona tango bazo finga la patrona maman Belleville yango moni ke famille bota ba ko sepela te très bien na peut-être zo comprendre même so na Bianca a comme un niveau ya ko silika parce que a moni ke ezoleka non la fille a question ici azomi mona c'est comme ça on dirait yenda komi azana monopole ya koloba batu misu ba te mama biso nyoto mtabanga mutazate voilà loba ça migra dana c'est lo mo boye ce qui est mususu na simba na simbi na tekal ya pona bela ngaso pona bela te obi batu misusu dipile na oye biso ngaso na ye batu babenga na téléphone voilà ngaso na binga ya batu babenga na téléphone ozomona siko na otala munoko solo moi ça ya fifi ova na kit bo finga belle fille est-ce que via mobile lo tala rétroviseur via mobile na to vina yo moko tala rétroviseur a vina yo o kalikila vino o tanga nombre bato bazwa na monde a o tanga mami sapi to kena na ba président avant to ya na banani avant to ya na ba terre ta bolinga ba ko finga mutu bo mitala bino moko bo sala pa na yo ndenge nini yo za ko lingo ya ko finga mutu lesbienne tandis que mo muta misapi makasi moi c'est le makasi local bo pesa ka choko merci ya bino si oui moi ça mwindu le ka kitoko e ba ngoti o finga belle ngamona pembe na lobi moi ça mwindu alekaka bien e ba ngoti mwinda ngolo naturel la modèle wana yo va na TV pour traiter muta tala yo keba na oye biso yo so na hotel bato babeti magoda basisi bazwi badrana bapeso kendo nika belva kokoma na niveau wana te yo yo ofinga belvi mutu alamba kwanga wi kwanga lelo etambusaka États-Unis ememi Canada efute epesi invitation ke autosala atala yo keba na okamwa mingi Bianca kitama moke nayebi ke tension eza likolo biso tolobalaka sila si les a combo ya scène combo scénique toya jamais kolobela combo na ye non na ye parce que si les a combo ya scène et puis ba si la pe bazé belé ata kutu tolobaka na ye si la yango eza combo ya scène mais pourquoi maman Belleville ba kota katina combo na ye Belinda Kane ngapela lobi si na bisalu oui là on va faire finga si la bisalu taille ma belle likolo munena c'est muke jamais makolo kwa soso au grand jamais na kokoma ndio finga eso comment ni Bianca a comme na niveau sika pourquoi bango bazo sa elo mo ezala raté voilà ozo comment bazo sa ezala batu na bango bazo fana comment bino bozo linga ko tika bato bongo basala pas bango bazo sa peut-être na téléphone na bango ozo parvenir ko no finga mutu et que soit maman Belleville azana bana na ye moi na mususu akoka choqué voilà moloka batuka ba Bianca akoka ngote face à répondre bango voilà boso Bianca répondre bango so ba zongi ba fingi lisusu toya OK n'était sozo comprendre voilà et ça évolue et maman Belleville a sala mokili nini dipine te ma sala nini na lobi maman Belleville non oya penza kotanga mutu atanga classe mutu atanga classe o aleka na ba classe akoma o aleka atanga classe ba osala biloko ba osala te voilà même si solo aleka na ba de l'école te ba osala oui pas mutu atanga osala biloko osala te
Nepsa solo. Pas parce que tant que yo fan, zo finga mutu. Nepsa solo. Ma belle-vie abo baso nzambe. Muto sala ma belle-vie logo azate. O ba lo bana munoko. Voilà. Ba lo bana munoko. Baza so baza basi mibali basi mane mutu nanzo nanzoto. Ba lo bana na munoko. On se comprend. Mutu asala mayela mutu. Ida mutu. Et comme il problème na bino, mais yo pensa idée na yo. Non. Voilà. Est-ce qu'il y a une colonne assis là? Voilà. C'est grâce à péché on a comme il veut pour classer là-bas. Wow. Oh, pas ça va péché à merci. Bango. Pas péché va dire na merci. Catalogue ni no ya nango. Voilà. Turquie. Oh, bisonyo sont to là. Oh, to quand makala Turquie. Catalogue ni aussi la ya kanango. Si ada ça abeta baba ni. Ba di da quoi là? Bango bazo tout à Versace. Voilà. Bango bazo finga. Bango bazo finga ma belle-vie et bola tate. Ce que bango ba tabila mande. Non, il y a beaucoup de ça. Robe moi ça une mission de mutote capitaine. Ce que bango ba tande ni. Ça ma paix hein. Oui, plein période on nous coûte ya côté na mbeli. Moi va na kit pour finga belle-vie. Robe bonjour temps. Yo motala linu ne tenga no de pesa bonjour. Ah? Bien clair. Zambe. Wa de voir au PC. La société. Oza omoni yo. Yo vraiment yo. Oza soni na société. Yo za mosi mutazo do. Ono kwa kinini ko na melo funa kanga misu. Yo. Wasi ko mosi da mobali bazo bimano me. Mobali zo nie mama misu zo nie mamunoko. Onde ndo me la Congo bolo menzo ka ozo mosi. Mais bitu so bazo rata basokola nzoto na bango bien. Non, je pense. Pour ça bazo rata. Voilà. C'est que ana sola lipeka moko na loba na yo. Oko poussa net 2 minutes, 3 minutes. Oh, ça lipeka makasi bongo. Vraiment non. Franchement. On fait la mouta la split mais ba fini pour je t'aime sur la lipeka. Ah. Ba vie arrêté. C'est vraiment on va bandoki. Bon bazar. Batu babana bango. Yo moni ko batu comment on seka ba monotonie. Comment ça ma. Ya moni bakoma melo kwa bisengi. Ya moni so balobi likaba batu baseki. Non. Ba esclave mama belle à vie. Ozaka wana bato basekaka bango te bancourageaka parce que pour natali ba commentaire voilà yo vraiment photo nomo ministre Mafinga justice Nzambe yali ya tout justice Nzambe te balobi ya kaisala voilà ya Yesu ngo ye na komba Belvi kandi ngala ya na komba Sila Bisalu bon oye na ye ngala banga bino te ngai po bino tango ya ke ça ya pelte bino tango ya kanga ezaka ya pelte voilà maman yola tuna gérer comme torso ala combien de caleçons ala tuna mobali no faza la combien de caleçons ya ye comment bitumbe non loba na yo osoma pona komonisa batu samika yo bomo selfie fa to benga voilà auto selo ba vos mama suka mboka auto to moni on des importante poto tiango na to ko tiango na e ba ndeni ko bango tango balobaka batindaka bato bafingaka bato ya bango eswaka te yo koloba bayaka kolela bianca makambo lobe eza ya solo oui bino boteka basi na bino mbona kota zeli mwasi nda na mémoire na kata format te naturel ne bimsake ko akoma mobange bon mon ango là c'est colit au monde ko senga 6 ans mon ango mukie do dendo za mkoneka ya 5 ans ba ngona ba propose au moins ndenge baza nino ekiri na ba ya na ba nini ba mama ngola ba mama suka mboka mama wa pasha ba ngona ba ekiri moko Nikolo me bani kokola te. Faut te ba kozoka bana bata 12 ans mikie. Ba ça la chance na bango. Et ça peut bongo. Kasiti. Si ba bimana mona mukie yesko ozonga jeune mona mukie azobeba. Ah non.
kindoki mais makambo ici la te hein et si la l'état si ça nango bangani et si la babuzo ba nyonso zoleka na internet ba YouTube nyonso ba film l'état aussi ça à bientôt ton image que kuluna ici là ton image et qui papa on est ezalaki et comme peut autant ça va attends au côté na pepele attends na victoire tinda bango na ndolo trop pas cool tendele te bazo kene kana maka sese oh bon on est bango ni bakene ite ba remarquer batu oh ba remarquer batu bakomi bateti bato sa susu l'état te continue à bibisa mbongo merci yango komi ke na prison so kota prison 2 fois comme on est dans la liste à prison 2 fois ozonga sous prison te okendolo ndolo kuna soko sali erreur ta ba bimisa bakuluna ba okene na yo pe okene makasese na nyama sese kuna banyama na banyama bazaku so yebisa ngo ya ndeni saba basa yo okofola mbanga yo kelekela l'état okelekela l'état mayele yo leka l'état mayele yo l'état yo leka bo ko uti okena i prison bokomo komisa bokomo lokola place ali lokola l'état na valeur l'état ça valeur utaki na bi donc l'état ça va o tchongo ngwaje ozumo ngochaje donc okomi pe ko mamutu l'état ko sala yo eloko te non l'état en tout cas likambo faut l'état tala yango likambo o l'état faut tala yango mutu azo sala bato mabe makasi soko bakangi ata ena 10 millions afana nano Sibir nanu conséquence il faut pas porter bakangaye yaso na bisayo parce que mutu mo baza na valeur te soko landela za soutien kitoko te kana sama ngate aza li papa propre te na makolo yeda sala ta kecha sa ma mission ici au monde on a ketch mo ne biso to ka manto omoni prison ba saso prison eza na prison on a na sandal mo ka kitoko na mona te na yo ka te za Sonia voilà so na TV a fini muto la ta ketch muto la ta talent o na fini muto voyager à coup de nyoso ontologie ata ku internet sango YouTube bango yo sala émission o ni kabilamba c'est quelle histoire là vraiment c'est bizarre baza omoni bato baza bayebi comment na koncha ba on a rani ba florateur na on ni ba c'est quoi ba ma belle vie bazo ba la patron la belle vie maman belle vie bazo jouer na cassette tala système à cassette yo ba teka le CD oyo ba teka CD faut que son ba CD pour tala voilà et c'est bango bazalaka mais bato yo ba noko ta na CD mais lelo yo telema o bandi ko finga ba nga sukolo ko pesa nga passe parce que bato yo bazo nima bata bongo bazo finga ka bato bino ba yaya o banda tete liboso pourquoi ba otika bango le sale ya bongo bango moko ba yaya ngo baza suba sima ba eloko o nga sukolo o mona mabe le sale ya ngona ba otika bango mais tango monike bana bongo bazo telemela mikolo yo tango bike azo finga bo bino ba yaya fo bo telema bon pliquer bon on va se bimi car 20 personnes 15 bon télémeli bango baza elo ba lo baté na l'étape miak et kangi bango ba lo baté voilà le ko bango ba ko l'état za le côté mais mbalo l'état au sam sala voilà merci beaucoup et to komi na biso na suka na bité bien gazango za suna liloba lisusu mais bo pesa ba mbote po to chité na biso ngai eloko na oloba naza eloko na retiré te naza na moto na osenga pardon te mpo nafingi motu te nalobi ka nde verité nga nakoki kofinga sila lesbienne sila makolo soso te oyo likolo monene na se libumu makolo ekonda ta ya soso aloka bute ya nkoi nakofinga te ozomona sikoyo naye kotalisa bato bacomprendre plasi baimpoli baza kasi mabe ezalaka koma mwana mwasi oyo olati robe ozala mpe kaka na barobe maputa onzeli mutu akufela mobali basokola te okoma dépense ongai vraiment so na bino na robe aliputa samik ezala robe aussi mpo na otoko mono journée de la femme ozalaki tout à pane siko ye ka baro tala robe bakangele mko bakangaka ita robe alataka siko zwa lipapa azalaka nango na makolo yaya ye na biso jean na short na ketch yo vraiment so oyeka na nini
yaka na pantala jinie yaka na keche. Voilà, bien ka bambote la yo. Bambote na nga na pesi na mon vieux propre Jean-Paul Kapinga moté ma maman Nancy. Et merci à mon vieux propre Tito da Costa. Et merci beaucoup na Jana Banaka moté ma petite Bangala. Et merci beaucoup na Johnny Lema Aquarium Kilo Congo 10 fois belle. Merci à Nick Soka la patronne à Rosine Bouy International Kabobo. Merci à Rosine Bouy. Merci à toi, Tonton Grâce. Merci à Nick Banks de Brazzaville. Patiti Tendeshiko Sana. Merci à Chaco. Merci à Nénen Zini la voisine Doris Mwamba. Et Congo International Armeline Touba. Arme lourde. Merci Nathalie. Voilà, Tipine. Merci Nina Adjoka. Voilà. Na États-Unis à Kenda zonga zonga. Merci Nina Dida Kese, mon papa. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup na maman nangai la patronne maman Bellevue yangoyo. Merci Nina ya nangai moko propre 7e bagage ici. Notre mémé. Ici Gozali yango. Notre mamie. Donc na bosanité vraiment na biso nyonso famille bota mobimba. Famille bota. Vraiment merci beaucoup. Bosanité famille Ndilou. Famille Ndilou. Yabino yango. Voilà. Merci beaucoup. Balobi soko lingo sala suki ya kitoko. Oleki kaka na juste na re salongo soko kezela rompoenga ba na station salongo re salongo wana komo na salon kitoko ya bilu ezawada au maquiller kitoko make-up kitoko au sa suki na kitoko au poser perruque tissage kitoko let's eza tissage ya perruque te au salongo vraiment kitoko. Merci na Daju na sima ya bilili kuna Red Chips na Anthony Mofasa sa musala na malamu makasi na Olga lisusu mwasi ya mwindu tokozala na ye awa mwasi ya mwindu asolaka bien abia on se vraiment en charge après émission yo zora bata charge te yo fina Shalom. Focus. Chatinga ya bino Samidra Aba. Bisous, bye bye. Ozo laisser moi la poso na fufu elala. Moi na 3 ans ozo dia. Ma robela kwa shiti encore. Moi na kobela. Ya sono bien. Natoma bandana mwana poso. Mwana zolia poso na fufu elala boti mai. Ya solo. Mais ça mutema mabe. Chrétien Belleville lesbienne. Tandis que si la emo muta bisapi makasi. Oh, papa. Parce que quand la maison a libandino moko pesa ngo respecté. Voilà. Donc bino bo mo mwana ezabo do bino kande bo ana mono. Voilà. Amukamata ezate. Ezate. Ata ko soka amukamata ezana bimaka. Bima. Makasi. Azate. Oh, d'ailleurs zo mona ma yo vraiment donc ko zo mona kaka yo ne yo. Si la lesbienne makasi. Mutabisapi makasa pasola mwana batu Suarez lola como sambela. Voilà. Yo on beta to la Belleville lesbienne. Tala kema. Jésus. Ngana tanga na ba kombo dongo. Voilà. Komi mona teka yo no za odela. Yo no za maloba. Yo za maloba te yo. On s'est maloba loba te ngaso na biv mana vadi sabino New York na no classé bino. Voilà. Na sabino et ba nos avons des. Tu ba on a kichi moko fandi on moko fandi on. Ya nga ko ba no tanda bango nyonso to wana ba femme de valeur. Mais ba bi omiyo ka mate. Babi ozana bientôt ya ko finga batu. Zana loba le loba. Oh teta lobi abi era mtu msusu ofinga nga mena tal na bi oyo ofinga nga ata nani ata tala nzoto mukiata bo. Zana ebisa ye mama na mukolo yo putu yaka na filme. Yaka na filme. Ota soni te mukolo lokola yo sala nini. Voilà, depuis époque nini ba n'époque ya Mobutu.
Yo viens aussi mangai, moi na 15 ans, moi na 86 ans. On nous génération na yo te. Maman bi pendwa ta génération na yo. Maman linga. Maman li ba génération donc on nous ka bango te fo luka nga mwana mukie. O monde na suwa ko Voilà. Parce que yo na kombo te po pesa ka. Toza na film ya kito. Wana film o sala te. A pesa raté. Yo ke no luka Ernest Itumba. Maman na ngai. Ke no luka ba chapele. Yo luka ba. Maman ba pasha. O pesa ka te yo. Voilà. Yo film nini yo ya na ngoma na tembo la kisi ka film o ngala koma ya. Écrit par ngai. Si la main. Naso me comment ninga. O me mama kutu na parka ke kalamu te gombe. Poso na bina yelo ya tete no yelo kingo esembo mayo. No kosa na rate. Ngai samika ngai na baka te. Alo bango na tai mabenga. Na likolo munene na sembo mamukie sibo biza ebi kokotine ngai. Ndeni ba olanda nga siki bombe Ko na vimba di kana makasi bo parce que trop c'est trop yaka ndi so lobi ke ngana za na konda ngana taille mabenga na obanga oza taille no kitoko ngai so lobi ngana taille mabe oui j'accepte oza taille no boya ngote taille mona sila ina yana leki ekutu na leki yo leki na taille na kitoko na kitoko na leki na aspect physique voilà bino ba ko funga ba taba ignorance yo vraiment yo moi so ba buka mine na Soudaf criminel yo za kulo kwa Bellevue Bellevue bukomaka ta ko simba a braquer mutu na butu ya sala e bonga kima Soudaf pon yo ba kuluna wana mosa miyibi mosa ba bandi wana mo cité aya suka batama a bomba misa zela ka moi ka ne bakaba baza mko muso mo pe video ne bakaba na bakaba Seigneur Jésus Zambe kangola bango kolo voilà criminel na anglais ba benga bango banani voilà ye pa kota tina baraba zulu munene mutu ba buka zulu matala kalkila biyo ta congolais wazo na pas koma ni et buka isuko mutu seka na 30 ans bien que vous êtes silly wana mutu jemima ibeli ozofinga aleki ono na niveau jema na niveau betude jema aleki musika jemima mukoma te mwana moke akokiti ekupe ma yo bana mike bakiti akokupe bino bozwi foto ya jemima na edingo bozwi botie mais oui edingo asta écoutez bango cher edingo asta mama asuka mboka bino nyo tosiboke na oluka epa edingo eti bokoma obinaka parada bino nyonso solo babina ngo ba edingo apesa bango makambo basa bakatia wakati biso toyebi baidentité na bino te bola ete mwana bata moke gema nini donc po gema so akangi photo obi bagema ebele faut faire attention na bata modèle oyo faut ça vraiment très attention yango omona ke ye azozonga nsima abimisaka makambo apesa mwasi babuka ye mini nga so na lokwa yo mene kofinga bato te po oyaka na tv salité du jamais vu oyaka no na suki ya malonga te perike ya malonga te oyaka na nini yoka ntinga na otya likolo nga te basami kaka batya makolo na bango na badipine eske likolo me ezopesa lokola makolo te toyakolakisa nzoto te non, sens ndenge ya yo oui, donc elle croit que c'est comme ça on dirait que yendeka. Voilà. Danger za courant, danger za nzambe. Keba na loba na yo. Voilà. Ba guerre 45 46 au bunda te mama. Voilà. Internet ka nete yo bimza ko ba mama misu. Keba mutapata ma le kolo mayele ba ka sima. Place au sala kana Piccadilly wana molili ezala ka muto ya bata makangyo kacho ye bate. Ta moi ça dans la cité. Bine.
Moi Liloba, voilà. Voilà. Tous les fans de Maman Belleville, tous les fans de Bianca. Tous les... Yeah, ça kandanga kiti. Les Arabes on a ndaku. So mon numéro à Mati, mon fois kita. Voilà. Donc tous les fans de Bianca, en tout cas, ça vraiment na kanda. Voilà. Donc on va finir maman na même Maman Belleville, do Monique Asandi. Voilà. Donc ils ont ndenge na été ça kanda. So Monique tout. Non, jamais non yoka. Voilà. Maman Pekisaki. Ta réponse aux regrettés. Maman Pekisaki Makambo pet. Oui. Pekisaki ça fait mal. Non. Et je ça la passe na sensibilité. Voilà. Ça va. Maintenant malobi ya kaisala. Belleville nga zabongo. Non t'as la valeur au Belleville ça. Ça fait mal. Très mal hein. Moi je faisais les sans tabou. Mais c'est grâce à cette dame. Voilà. N'a eu ma valeur. C'est grâce à cette dame. Naza lolo on naza et puis là moi si mon boya moyibi ya sans valeur. Oh ba zoake ma di ko ali puta. Voilà. Oh, Jésus. Ozomona, afinga Belleville tina niveau wana non pas jusque là. Il faut la tali sepe kazo li na bimisa sila za danger sila ze loko teli papa. Ah valeur te hein. Sans valeur. Ba la biso boba la Belleville à mona muketi. Lito tanga. La biso bon. Oh basa Belleville bona bol ki n'espère motanga basi tenga na motanga basa sila misapi. Ebi bango. Ebi bango bien. Tala koyaka te. Comment te yo? Comment na Au moins la tika ide la tala eh. Koyaka te. Osonga la bila na sepelisa bino. Koyaka te. Voilà. Samiga ngai moni na sabo. Pour Belleville hein. Alingani marapo. Non, au moins mutu mususu yoka Maman Samira. Au moins mutu mususu a supporter naie. Voilà. Même mutu mususu a supporter ngote. Parce que maman fingo bazo finga Maman Belleville. Ya okoko supporter ngote. Yo Monique a osana se défouler. Alors batika biloko wana. Batika ko finga. Au moins tant ko ba no finga ka Maman Belleville. Bien ka père ototika bangote bien ka père ya abano ko finga kaka. Non, affinité à Manolo Bango. Voilà, talisa bango. Talisi mokili, dans la conférence de la kitité dans le bassi, la lesbienne. Tandis que si là, à la soirée, voilà. Ce qu'on a connu le bango la TV. Oh, le bango te. Mais ce que l'on reçoit ça, bango, ce qu'on m'a vie à moutou. Bois au film. Ozomona. Yo lo basila okoko finga sila te kala taille mabe. Oko yani yango la TVT. Aussi na bozi jamais la koyo na TV. Jamais la koyo na TV. Ozomona la koyo na TVT. Jamais la koyo lo bango. Zambe papa sunga biso. Olela ngaye. Faye. Olelanga mokolo nako kende bana na maboko ya mbanga te aïe olelanga ye point faible na yo na yebi yo kolukanga nako yo lobango te no yemba pe bien oyo lobango te yaya otikanga na mwale mawa mokili lobo pimelanga succès banda okende bana Belleville bakoma konyokolanga est-ce que na kokoya koloba makambo wana na TV jamais yo ke aleka na nzela wana te okoya loba na TV te possible na okima wana pasi chance bapapa pepe ndombe bakufa va oya ndo ozwazwa nyonso ndokaka bato oke jazz eza ndenge na bango moteke bakangama na mwasi ekumani mwasi ekumani mote biyo na bango ka batata bato likambo onde iboye nango bongo ti ozaki edi batata badodi okali suto azwi bana te
bana te na yo sabino bipine so bazaka ba caractère na bango wana bana itango bela ah non esimba te voilà yokanti so bengi so okangi sudiata ndeto salini ndeto wanga nyango non to accepta ngo ya die na pese mbote to pese mbote makasi pona sudiata ya yango maniata so ozolingo yo finga mutu motanga komba mutu mususu yokanti loka so otangi komba na ndese Belvini voilà oh mazada na identité voilà adana non na loboko la femme légitime voilà mama lopango mama Belle-Vie voilà moi so les capables la patrona le bato musu ba koma forcer ba koma ba choko e boya ka ndengeni baso ba film baso ba pièce akande nde boyaka o ba chombokila na chetile mais naturel ya maman Belle-Vie quand on jouer on sentir bébé vrai chéri mais so ozwi naturel ya bato baobima na bamakoko ya baseka ixi peshanga voilà bango okokime mutu mosu na naturel otuna yango oyo awuti na